liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps en cas de rechute. Alinaka na bondelaka elokola bébé ya moi. Ekila monena pesaki ngangumi ya suwa ye te o. Paske nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Bonjour et bonsoir na bino surtout balandi bozo landa biso partout na mokili mobimba wana bozo landa biso sur Diamant Noir TV. Oezali antenne na bino surtout bana ya Congo bokota ebele bo se connecter parce que les lots ozali na invité na biso to ebiye malamu na kati ya Diamant Noir TV. Major Ngwanda oyo azalaki major breveté d'état-major na tango ya Mobutu nde tozosola na ye lelo pona koyeba mayemaza koleka na mboka na biso et puis ko proposer oyo ezali ba solution pona ko sikola toujours mboka na biso mama Congo to yamba major elongo biso nyo surtout parce que lelo tozoloba na kati ya mboka na biso situation ezoko koma kaka mabe tant tozoloba situation na mboka tozali na pénurie ya carburant transport na kati ya RDC na kolia pasi peuple congolais pe na bunaga na toujours na maboko ya Barwande to yamba major Ngwanda oyo azali elongo na biso. Bonjour major Ngwanda, boni santé na yo pe makambo nyonso. Mbote na yo mama Giselle, mbote na balandi banso ya Diamant Noir TV, nzambe mokili ya likolo na sina biloko biso apambola bino na kombo ya Yesu Kristo. Nazali malamu naza na bokolongono ya nzoto na lisungi ya nzambe mokili tozali kokoba matoyi mabiso mazali bobele na mboka na biso. En tout cas malamu mingi ozali malamu donc yango na nde trosola malamu po tozana mituna ebele lelo ya kotuna epai na yo tokoloba mon major Ngwanda totuna yo boye. Jour pour jour, 25 ans depuis le 7 septembre 1997, Oyo Lelo Maréchal Mobutu atika biso. Oza mapinga depuis époque na ye Maréchal Mobutu. Lelo tokotu na yo, eloko nini, Oyo Lelo yozo retenir sur Mobutu et son pouvoir. Merci mingi maman Giselle pour na motuna moyo. Ebele a ko retenir mais ya minene. On a ko partager na ba landia Diamant Noir TV et que Maréchal Mobutu azalaki un grand homme d'État, un gros calibre où il y a homme d'État. C'est-à-dire que respecter parole naïe, surtout engagement naïe pour Namboka. Azali symbole, il y a unité nationale. Je crois que Motomokote na RDC a koki ko tia tembi pour la unité oyo a cimenté angona mayele ya ba congolais tikali. Tout congolais wa lingi mboka na alingi tozala bomoko tozala uni to tikala moko et azalaki un grand commandant en chef ya armée. Na mbaleka na loba ayeba lolenge ni na ko utiliser bato moto na compétence na ye. Azaï Koponate, quand seulement Bangbandi pour sa responsabilité. Non, il combattait le tribalisme. Azaï coupé sa responsabilité na bao bazana ba qualification na bazana compétence. Tala ba premier ministre baleka na mboka na biso. Mais ce sont des grands hommes. Tala délégation et kendeke na débat la clarification na Bruxelles. Il savait faire la sélection des hommes compétents. Je crois que
bato bazo regretter et nakoko lobela komoko Nicolas Nango depuis Maréchal Akenda na moni na moto moko te akoko ya égalé akoma ta pembeni na ye pona eloko tonazo benga un grand homme d'état azali ko incarner ndenge na hôtel ba non seulement unité mais ya yebaki kozala na compassion ya peuple na ye yazali chef de l'état azo ko limbisa même na basoda na période ya pillage il les avait pardonnés mais makambo ezali ebele bitumbo tozolela lelo ezowumela mais ye maréchal ye azali kozala na front ye azozala na basoda na ye esika moko mpo emotive bango parce que soldat soki amoni mokonzi na azali nzingazinga non seulement azalaki nzingazinga aza kopesa makoki oyo ekolingisa bato bazobunda bakoka kozala makasi voilà makambo ezali ebele baréalisation asali na mboka Maman Gisèle, je crois que bao baya sima surtout bato FDL banda aventuré wana baya bakosa bato ke baya ko libérer mboka koza libérer na bato bazo ko envier mboka na biso te donc Mobutu ezali na makambo ebele to ko kanisa lelo je crois que ba congolais ba komi bango moko ko témoigner grandeur ya personnalité ya grand homme d'état ou azalaka maloba ipana Maman Gisèle ndenge nini ndenge lelo toti kolanda Mama Bobila Dawa totali yango malamu penza alobi boye avant que ya kozongisa corps ya Mobutu esengeli d'abord ko réhabiliter ye na ndenge babengaki ye lelo babengaki ye voleur pe babengaki ye mobomi ya bato Mama Bobila Dawa alobi sengeli ko réhabiliter d'abord tokotune epai na yo okanisi nini na likambo yango. Merci mingi Maman Gisèle pour mutuna mona. D'abord na ko saisir opportunité na plateau na ona du fond de mon cœur na remercier Mama Bobi pour l'intervention na ye apesi lumière na makambo ebele. Elle a raison hein. Azana raison munene. Bato bazalaki ko qualifier Mobutu na tous les mots. Pendant que yé na témoignage de Maman Bobi alobi. Mais yé aza malade. Maman Gisèle, président aza souffrant. Mais motema na ye na mboka na ye bitumbe za kuna na mboka. Ça c'est un grand homme d'État, un chef de l'État qui aime son pays. Aza malade hein. Mais na ndenge pe na ki Maman Bobi a expliqué, ya linga ki ba traiter rapidement zonga. Yango nde provoqué makambo mosusu. Azan a raison que Maréchal a la réhabilité. Bato balobaki mingi. Bakanisa yeke ba bakoya sima bako bongo la mboka. Mais mboka et sali marche en arrière na ndenge moko ya bozoba. Mboka e beba. Pona nini? Parce que bao bayaki po bazwa bomengo na mboka na biso bazo kosa bato ke bango bazwa po baya na soi-disant démocratie baya basala boy. Donc ngai nazali pour likambo lié Mama Bobi alobi ba réhabiliter parce que peuple congolais azasiko témoin oculaire bazo sala comparaison pona nini peuple congolais a commencé à faire jugement. Quand on a l'aéroport, a comparé ma action, il y a maréchal, na action ba yesima. Ba monique réalisation que je sais la matin via peuple ils ont s'empirer, pas ils ont koba, c'est ko koba, nzela ils ont kufa. Bana ba kulura ba komi bebo. Mboka e baby. Non. Azar a raison. Il faut pas réhabiliter. Bato ba reconnaître ba bien fait à sali.
Je crois que ce qui va tourner le peuple congolais, maman disait, ça va tourner bango, à cause de la David, à cause de la pour, et là, maman Bobia Lobiwana, va réhabiliter, parce que ce qui bazaiko pesa le coup muna bao ba détruire même mboka wana bongo oya bongisa mboka oyo aloba été même pas ba millimètre ya mabele na biso mopa ko occuper yango lelo mabele na biso ezali occuper armée tondi na bapaya tango Mobutu azaki na bomoi yo nani mopa yango ya na armée na biso ko sakana armée na tango maréchal azaki na bomoi te. Mais l'armée comme passoire, tondi partout, fonction minene, et ça n'a pas qu'on a bango. Alors, maman Bobia a raison monene, réhabiliter avant Azonga. Mais écoute ça là, quoi kitoko. Ce qui cause bazali sur place basali en écoute ça bien. Et vous en impact monene. Voilà pas maman Gisèle. Merci de Major Ngbanda tozali longona yo toujours tolingai koyoka yango parce que lelo Mobutu a 25 ans penza eleki mikolo kindara mbango lelo tokomi pe na tango ya bakonzi musubu toza kokende ainsi de suite toza na besoin ya libération ya Congo makambo ebisi biso eza tellement motu ya peuple congolais na moi bazo commenter ndenge mama Bobia da lobi faut ko réhabiliter Mobutu d'abord pour cornailler ezonga tant musutu ebite omona so ezongi na Congo makambo musu échanger moi puissance wana ya mboka pe mona to yebite. Bon, la question de puissance, c'était bon. Ah, tout à la makambo, selon les 5 sens. Moto a sala malamu pour mboka wana. A sali que unité nationale et zonga. Omoni, tango mama Bobia a koloba. Nangana si na show na yo na sino ba jama ka tribalisme o kasala tibiso na mama Bobia to vana ki na mesa moko to solori. A condamner tribalisme. Alors, il y a un Mobutu, les Congolais sont vendre n'importe où. Pour non, les Congolais sont n'importe où à vendre. Alors, Azali a mérité que en tirer un honneur en tant que chef de l'État. Il y a Zahir. A dirigé Mboka pendant 32 ans. Il a fait ce qu'il a fait. La réalisation à Sali. Bon, comme à ta pembenité. Donc, Azou mérité. C'est vraiment le minimum, hein, Azou Senga. C'est dans ce sens-là. Malo pas le moment, je disais. Tolandi malamu. Tokotu na lelo likambu ya force conjointe. O expliquer ki biso yango la fois passée. Mais lelo tomoni opération yango kozala 6 mois renouvelable. Ndenge Tolandi. C'est-à-dire officiellement ebimi. Qui kozala 6 mois renouvelable. Alors, toyebi que bazoya na mboka na biso bazoya te pona ko aider peuple congolais, toyebi que bazoya na este pona ko yiba o ezali bolamu ya mboka na biso ko piller mboka na biso na ndenge balingeli. Est-ce que ba ko respecter o ezali ko ndenge balobi que 6 mois ezala renouvelable? Est-ce que bango ba ko respecter yango na kati ya mboka na biso po toyebi que bato bazoya ko yiba? Maman disait na moto na ozana ya no nakati. Ah. C'est pour te dire que ba ennemi na biso bazana kati. Oui. Rwanda, Uganda, Burundi, bato bazo ko piller mboka na biso bazana groupe wana. Alors oza déjà na ba ennemi na yo. Bato balingi ba botolo mabiri. Bato balingi ba silisa ba botolo richesse mboka na yo. Bango ba bazana groupe wana. Bazo ko sani. Ezali porte ezali grandement ouverte. Vous voulez que baya na molili? Bon, barane bazana bango déjà kala na ba Ugandais. Pour ba tonda na armée na biso. Ba brassage combien salama, mixage tout ça disons. Et ba tonda bazana bango, ba kozimine na armée, ba nini, ba fonction clé ya armée. Ezana maboko na bango. Bazana ba institution yoso. Donc ba bazo Taliban bazo na ko renforcer au bazali. Pe mingi ba ba otika na Congo. Nana contrôler bango. Ngai soki to landi ndakisa ya liloba ya Nzambe. Mais bana Israël bazali ko senga renforcer boya batubaya tour de rôle baye basali 6 mois bakei to 3 mois ba bakei bazongi ezali
ils allaient un désavantage ya mboka na biso. Et ça le peuple congolais à tellement peuple congolais ma bene wana nzamba pesa ngona individu mon côté. Ça c'est la première chose que congolais moko na moko senga yeba. Ma bene ya RDC et pesa mi na individuité. Ezali propriété ya ba congolais na ba congolais d'union biso collectivement eza ya biso. Et ba congolais ne bangonde bazali ba patron ya ba bazo kamba. Alors congolais nyonso sika azali et sengeli à défendre intégrité territoriale mboka na ye. Et loko nyonso ko sala sika ozali éviter de combattre les économies sociaux. Na loba déjà que et sengeli biso ba congolais to tia na maele ma biso que RDC et sengeli fonctionner le col nzoto ya moto. Le corps physique. Quand les autres amants comme ça n'habitent ni belé. Conflit entre les membres de dans fonctionnement et accord en autres. Moto parti moko na moko en autres ils ont un rôle na ko jouer. Donc biso to tika kakate. Ba kamba biso ba ba décision ezala mara to mabe biso to vandi te. Et sengeli moto na moto esika azali. Et sengeli azabadi asala o ya koki na niveau na ye. Parce que soko botiki ba ennemi ba koti mais beaucoup au combat baoumu na mboka na bino moko mais ils allaient très grave considérer que lobby parce que monsieur kanisa que bandeko bazana est ils a problème na bango mais ba ko sutu kana Kinshasa nde ba imposer moto mususu a koma wana po a cause bango non et c'est ngeli biso banson et loko wana ya soi-disant armée na bazoko ya et d'ailleurs ils ba ennemi na biso na kati ba yete que ba salisa biso ba yende po ba renforcer sikoyo ba consolider position na bango occupation ba yende po ba consolider yango ba yende que ba salisa biso ceux qui congolais to congolais moko si lelo le moko malelo na maele maya kanisa que to États-Unis d'Amérique, to Angleterre, France, Belgique, Australie, peut-on Russe, ne bakoya ko libérer bango, bakoya ko bongsambo kana bango, bako zilandele te Jésus Christ azongi, bako souffrika. Soki bango moko ba télémité, ba zo ba action parce que ma belera nzamba pesi bango ba zo action te. Mutu mo wa usasa bango azate. Ba pays wana Américain akoya, anglais akoya, français akoya, russe akoya, pas na lokoni. Akoya pas za bomingo eza na Congo, akene ko bongisa mboka ne, na ko bongisa jamais Congo. A bongisa mpo nani? Ata yo moko, mama Gisèle. Russe ko bongisa Congo mpo nani? Ye mboka ngeza ye. Il y a intérêt na été, voilà, il y a intérêt na bongisa Russie. Américain ko bongisa Congo mpo nani? Ye akuzani na kadi, ya ko asengena loka ya azwa kinango. Yo congolais yondo ko tema para mabere mayo so ki biso to zira ke bato musu ba ya ko sa biso alors wala sa distraction bato musu ba zo mona que comme si problème ngo ya est eza songolo pakala ya tel non eza yo eza nga biso bans montora moto sika zali il faut azo ba action oyo que to libérer mboka. Et là, on est au Kosala. Ça là, on est au Sala à niveau na yo. Maman Gisèle, yo sala. Yo zo pesa plateau. Na bao bazana ba idée, bazana ba proposition, ba pesa. Ça part de la contribution. Vous allez belé à travers le monde na Zolanda. Vous allez belé. Vous zo sa musa na bino. Ba tout musa ka comme ici ça l'importance mais ça l'importance munene. Ceux qui bossent là qui tembele le batumi ba congolais bazana informé. Donc et là, il y a opération conjointe. Mix maman déjà les arrangements que le peuple azana ngona quantité. Bako respecter vraiment. Et les cas qui paient la parlementaire, donc le peuple congolais il faut à se prendre en charge, à défendre Mabele Maye. Bato mususu ba utalibana bazwa ko défendre mbokate, bazwa ne ko piller mboka na biso. Maloba pa na maman Gisèle.
En tout cas, peuple congolais surtout na matoi na ya yoki parce que tant tozo comme mandingo nezo ça passe na motema mboka ndenge nezo kende. Kasi biso to loba la RDC, toza lelo na ba preuve que c'est le Rwanda qui nous agresse. Peuple congolais surtout ayebi yango. Kutu tant tozo loba ville o ya Bunagana ti lelo 3 mois yango déjà ezali na maboko ya ba Rwandais. Biso surtout tozo mona yango. Mais motune ezali qu'est-ce qui empêche Félix Tshisekedi et son gouvernement Lilo bakende ko déposer plainte contre Oezali Kagame la justice internationale. Merci bien, maman, c'est la mouture mayo. Mais bakende la justice internationale, bafunanani Kagame? Oui, parce que aloba ki envoyé moi dénoncer qui paye teo eza Kagame mutaza nsima wana. Mais yo kosani que asa aloba déjà que Kagame azande konae. Yo somona yo kamana ndekolo kene na justice. Non. Alobango ezate kalobango en cachette. Alobango publiquement. Ba Congolais ba bunete pa na itini amabele. Alobango armée na biso. Etondi na ba Rwandais. Bazali bazawana na lobana déjà loko moko. Mais tant que Batouana Barande Bazongi te ba ennemi yamboka na biso bazana armée. Bazongi pa na bangote. Ça veut dire que mon monsieur n'a cause à Congo. Parce que ceux qui ont des motos na décision. Mais comment? La première des choses, parce que na Kachali Banzambi tout le monde roi ya Philistin. A Bengisi David a qui m'a répané. Erona Rasaül la zone Gaboumai. David a zaki elombe bakei mais tant ba prince ya ba philistin ba moni David na batonaï na roi na bango batuni roi oh mais tipo azo sani nao yena batonaï ya bi mais non mais azamu tumala maze pananga na mo defo mo na été habité jongi sai parce que ce que toke na bitumba ya ko balokela biso mais mama Gisèle ba Rwanda batondi na armée na biso ozolo ba bunangana mais bongo minembo ekela est-ce que bazolo ba mama minembo tozo zilango ezaka seulement te bunangana wana mais bongo minembo ezana maboko na bango alors ye sali que eloko yango soko o tali bien Hollandi ba étape makamande mazoleka tango Rwanda azoko attaquer biso polele yebani ambassadeur na zawa ambassadeur zonga ambassadeur Karega zawa azana Kinshasa wana Vincent azana RDC azali cela veut dire que le Congo c'est la matière parce que yo soko désapprouvé le Congo omoni mama Gisèle na tango kozali mokonzi esengeli eloko esengeli kosala action maloba bon ça la eloko te Jésus-Christ aloba bo Jésus-Christ alobi akiti anase pona kosala mokano ya tatana ezatika koloba bato mingi balobaka mais basaka rien action eleki nyonso parce que baction le Karega azonga na Rwanda vous rappelez abiso okangi ba frontière ba o ba tonda na armée na biso basangisi bango pesi bango na ONU zongisa bango na Rwanda wala za baction mais ce qui est salamité okoko tala mama Gisèle ba congolais ba komi na point que ce qui monte azo kanisa que congolais aza lelo eza congolais aza qui il y a 10 ans en tout cas batora bazu bazo conseil mabe congolais aza suno aza congolais qui il y a 10 ans congolais aza au courant amakambo désolé cas alors je crois que batika koloba action de sengele et loba action de l'équipe maloba pas na mama Gisèle totikaki osilisa po totuna soko olobi na biso ke tolandi yo malamu na boke bobi ke Félix akoki kofunda
Paul Kagame était parce que azali frère na ye na justice internationale. Et parce que biso lelo les pays eza ko appartenir na biso moko o tozali peuple. Ceux qui biso peuple lelo to déposer plainte na biso contre Kagame na justice internationale. Est-ce que ekozala recevable? Bon, on dit maman Gisèle bakonzo bazo konza mokili. Bazalaka concerné na opinion ya bato. D'accord. Ce qui est là, on dit na fu mama partenaire na moni lelo lobby na ba mikolo de kia boy mokozi moko alali pongi. Mais ba congolais bazo koma na ba réseaux sociaux bazolo ba mais ce qui biso to se mobiliser qui to se mobiliser ndenge wana ko ebis bi pa biso to zali ko belela ko tandenge ba osala biso tala ndenge mokili bato zo kena na oni ko balo babwe tala ndenge ba osala ce qui to sala mbele mokili mobima se ba yebi mokonzo alali pongi na ni reine photo lo baka to eza alali pongi na zo ba reine yango na zo bate reine d'Angleterre bazolo partout mais oya Congo soki ba congolais bazali koloba makamba ndenge wana mais bato na mokili partout ba yebi déjà makamba zolo kakuna il faut ko yebisa bango tala ndenge bazo pie mboka na biso kuna mais bazolo bango te mais pour la makambo ezangitina bazo ko zwa tana bango pona ko panza sango ndenge wana. Mais Major Ngbanda, est-ce que ça raté babeta à moi car parce que to eza moi parenthèse mo to lo ba mukie pona tango tu ko ba likambo ya reine d'Angleterre eza pe information directement nos pesa peuple congolais no so balandi ba Holanda biso to pesi penda to présenter ba condoléances to profiter na 4 émission oyo ya yo to profiter ko pesa ko présenter ba condoléances na famille ya Chris Kaba oyo akufi na mboka ya Angleterre. Babomiye na ba policier na Angleterre. Mais ba congolais bato ba mboka ebele be basali ba marche. Basali marche kuna bazotambola pona kosenga justice pona liwa ya mwana wana mais ba balusi yango ba journaux batieke non ba ndeko tambola pona ndenge reine akufi. Mais là tozoloba oui, ba bité tozotambola pour reine akufi nzoka non. Bango basali marche pona kosenga justice ya mwana ya Chris oyo atiki biso babomaki avant-hier donc ezana nous bembe kutuna to ebité mais bango bakosi yango poto lo baki est-ce que justice wana ezalaka mingi pona biso to bazalaka bango moko bazosa makampo na bango mopo eloko wana eza grave très grave eloko musu mais bango bakosi yango eloko to ba moni ke batomboki bazo tweeter so bokoti na ba Twitter bomona tout le monde a tomboki babandi ko attaquer ba journaux babi non ezalaki erreur ekoza na makamandengwa est-ce que erreur ekoza la te mais pour ba kosa monde entier babité bazotambola pona makambo susu nzoko bato bazotambola pona makambo yoto tunyo est-ce que ba justice yango déjà ezara pona biso to ezara pona bango moko bato baza likolo Maman Gisèle merci pour la motuna mayo justice ezana mokilité le banza mezo ba justice ça lobi et comment mi justice ezana mokilité justice le plus fort aza plus fort yende ato tala ba constitution na mokili mais kama to malaka RDC basala ngoponi basali yango pour protéger un groupe ya peuple on moni eloko uti ko loba information uti ko partager sikoyo et ko renforcer idée que batoana balinga kabisote et puis balinga mboka bango s'il faut que Congo wana ba congolais surtout basila bango ba ko vanda wana et ça non problème terre ce qui que bato tout basila bango talane ba traiter likambo ya une personne ba akufi bato ba changer yango ça veut dire que ba peut ça monter en valeur te mais parce qu'il était congolais parce que ça monde era congolais voilà donc et yangoana yo soyo et sengeli est renforcer et surmotiver peuple congolais que yo congolais yo ndeko congolaise yeba ke pona mboka na yo moko esengeli obunda lisali sokuta kote mususu te bato wana ba media wana ba yebi ndenge Congo
et batozo kufa parce que mboka na bango ils ont supporté Kagame na Rwanda na Uganda banglo-saxon bango ne baza sima makambo zo lekana RDC media na bango balobaka ngo te pona makambo liwa zo sama batozo kufa mais pona likambo ya soro balusi yango po batourner contre mutu oyo aza victime bato wana balingaka biso te biso Maman Gisèle, je crois que conscience, il faut qu'on à chaque Congolais a prise de conscience. Prise de conscience pour l'avenir en Bokanabiso. Et que solidarité est à la makasi. Je suis très reconnaissant de le bien qui va se mobiliser. Il faut continuer. Va partager l'information en haut. Bon, tout relayer en haut. Va se mobiliser pour le Kowana. Il faut justice à la rendue. Bien que tu aies dit que na motiru justice alité mais le quoi ça met déjà bimi libanda et puis ba moyen de communication ezali bon tout utiliser en haut tout utiliser en haut pour ko faire connaître en haut parce que bon on a les Cambodgiens lobby wana ceux qui biso to se mobiliser biso banso que to s'organiser to que ne ko accuser to baza ko konza biso bon bango zona bango yango mais bango de base simelo ko wana voilà c'est ça Maman Gisèle biso to ko kene pas ba bourreau na biso te poto luka basa biso justice mais photo loba quand même moi tende ko raili ça lobi abi sengeli biso mo to sala ba sit-in to kende chaque mois na Union européenne to na ba ONU ko telema pona mboka na biso moko esengeli peuple congolais telema wana ozana raison esengeli to sala esengeli to beta tanga balobaka soko omoni ndoki ganga oui oganga eza mabete koloba mais c'était que to tia na maera biso tango to kene bisa bango boya na solution te baza ba bourreau tala bana Israël bakendeke te pa ya pharaon ba pharaon est-ce que kotika biso pas ceci là te bourreau non akoti côté ya lingo onyokoma wana anyokola yo donc biso to tia motema na biso to pesa confiance ya biso epa nzambe mokeli to konza to luka to sala ndenge alobaka toujours na show na yo to sala ya biso constitution ya biso mei basé sur ba principe biblique to bengisi bato ya mayele bayebi maloba nzambe ezala ba juriste banani basangani ya biso moko parce que Dieu ne fait pas exception de personne. To sali ba loi oyo que ça te viser tel ou tel o nzamba lobi yango to tiango pour to diriger mboka na biso to bandango à zéro comme ça to bâtir mboka na biso to kende liboso maloba pa Maman Gisèle voilà wana tozo kende toza ko tuna kaka mituna parce que l'équipe biso ebele photo tuna tokolo baboye bande ko bazola na biso na kati ya Diamant Noir TV toza toujours na Major Mbanda ezo senga j'aime na yo peuple congolais to senga ka yango pona ko protéger ezali émission na biso soki ote j'aime te émission kozala protéger te na YouTube bande comme suba kozwa moya kozwa information te yango to senga bino tango koti na émission koma eloka liboso ezaka j'aime au partager vidéo et puis au s'abonner na chaîne na Diamant Noir TV pona makambo nyonso tozolo ba eza kaka pona bolamu ya RDC donc yango senga to senga bino to lo ba peuple congolais soki ezaki émission mo tozolo ba kama makambo tozo finga bato mona bazo critiquer ma bazo kota ebele mais tant toujours makambo za pona intérêt ya bana na biso lobi ya biso moko ya bandeko na biso ya congolais nyonso tout ndiango to senga merci na bino boza na biso elongo merci pour la fidélité puis patience na kati ya Diamant Noir TV kasi eloko moko bosana te soko za abonné te na Gisèle ou na Diamant Noir TV s'abonner et puis ote j'aime au partager vidéo au vandi tranquille ti émission ezali kokenena Major Ben Mbanda oyo alobaka pena malamu makambo ya mboka ebi yango malamu po bango bazali bato na mapinga tokozongisa ye po tozosola kaka elongo na ye Major tant tozotuna yo un des facteurs oyo lelo eza kotia armée na biso to bengi FARDC en échec ndenge batu lelo ebele bazali koloba ezali infiltration na kati ya mboka et lelo tokotuna yo et comment peut-on faire pour réformer notre armée lelo oyo biso ba congolais surtout ozali pona ko bima na kati ya infiltration oyo ezali na mboka na biso malobe pa ina yo Major Mbanda. Merci mille Maman Gisèle pour la mona avant de répondre
Amutuna mona ngina lo belo komoko concernant l'Iwa ya mukuneza queen ya Angleterre. Omoni tozolo balikambo ya Marisa Mobutu ya boy likaki ya boy. Na muto tuna ngai. Mais il y a sali combien d'années na pouvoir? 70 ans. Est-ce que yoki ba communauté internationale bazolo baba critiquer ka umilimi? On est comme bien privé, il y a famille, n'est-ce pas? 70 ans. Mon bout de 32 ans, mon kili mon bimba. Bazo ganga. 32 ans. Mais on a 70 ans. À ta pays, mon tezo kosura. On est les années, babé on est. Maman disait, mon kili, avant de tourner mon tour, le bac, je sais, t'es dans mon kili. Queen. Exact. Ce que ça, yo, nangai, to sali. Ah. Non, ils ont dictature, ils ont boé, ils ont boé. Mais ce que vous n'êtes pas, bango basali, mi à 100 ans, c'est normal. Alors, il y a un ce qu'on a dans ma cambo alibanate. Bon, pour répondre à mon tour, il y a armée, maman Gisèle, façon il y a kobongisa armée, bani nango. Si les lois, na évité ça, au cas déjà ça, état généraux, il y a forces armées, il y a un mot canabiso, et c'est la mitaine. Mais ce que tu as tout bimana ici que Congo est allé vaste, maman Gisèle. Congo est allé vaste. Ba et banto bazanzinga na biso, bazolinga, baboto la biso, ba mabele mabiso. Attention la bango, richesse la biso, ya mone ils ont benda bango. Alors, ngai pour la proposition d'ali simple. Oui. Ça la recrutement parce que les Cambodgiens ont monnaie awa les Cambodgiens ont partie est de Mboka na biso. Il faut tout ça la recrutement ya ba jeune oh ba outre ba province mususu. D'ailleurs Mboka na biso nenge tozo kende il faut ko ma kendele avant moi na que na l'université il faut avoir au moins une année dans l'armée. Na ba en devant disons ba recruter bango, ba former bango, ba lancer appel na ba ancien Oya phase, bazali sur place Namboka, bamuso bazali banda, ba former bango. Et devant, la fois passée, devant chaque pays voisin, il faut peut-être une armée autonome. Une armée aux alliés bien équipée, bien entraînée, bien payée. Bazana force aérienne na bango, force navale na bango, force terrestre na bango. Logistique na bango bazana ba unité spécialisée na bango ce qui voisin kaka moko a to congolais moko a kufi to basani tango bakiti kuna minimum peut-être 100 personnes. Alors ko sala ngo pourquoi na ba ke basala ba recruter bato ba outi na ba province mususu parce que il faut qu'on éviter infiltration du susu. Et d'ailleurs il faut commander que même le recrutement, il faut que même 3 générations si mal, quand on a Zakinan, quand on a Outakap, quand on a, il faut tout vérifier. Pour tout barrer de là. Ce qui est au Salindengoana, tu équipes Bango, tu vas forcément les aller déployer dans la frontière, dans les bossons à pays voisins. Et que voisins sont au Bangabiso. Bako banga biso parce que ennemi alingaka loka makasite. Alors ezali question à volonté ya bakonzi. Il faut que tango bozo ça peut réforme wana bosalango. Il faut éviter que ba ennemi na biso bazana mena biso baza l'associer nango. Bako za l'associer nango te. Pourquoi? Parce que nyoso bozo la bazo ça ba ennemi. Alors c'est la raison pour laquelle avant que ça, il y en a continué à insister là-dessus. Il faut que Sangi Sabango, que Zongi Sabango na armée na bango. Ba Rwanda bazonga, ba Uganda bazonga pa na bango, ba Burundi bazonga pa na bango. Ba que non ça na armée na bango. Biso tout tikala, biso moko to ça na armée na to travailler pa na mboka na biso. Ko ça la ngo za pas cité, za question ba to bazali former bazali wana. Ba pe ça peut moyen. On va former na bango, ta moyen ndenge bazali ko hémorragie financière ndenge zo salam na mboka.
mbongo ezobima tozoyeba te ezokende wapi ezobima nde bato ezobima kaka bamillion kama te ezokokende eza kokende or que mbongo wana bakozwa yango mpo baforme na badivision basoda na bajeune bazali ebele oyo baza na volonté ke bakende koservir badéfendre mboka mais volonté wana ya koforme mbongo ezobima ezali soki balingi ke ekosalama nango baza sur place de Maman Gisèle oyo baza na volonté ya se mettre à leur disposition pour contribuer pour bâtir une armée forte pas na basolution merci tolinga po ntango ozoloba ozopesa biso mbala mona basolution na kati ya mboka soki basaleli yango mboka na biso lelo ekobima na pasi oyo toza nango. Avec tout ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo lelo nini ezosalaka biso nyonso tu bacongolais tokoka te se mobiliser comme un seul homme po tobute ennemi dehors. Merci Maman Gisèle na mutuna mona eza mutuna ya kitoko raison ya munene oyo ezopekisa biso tose mobiliser comme un seul homme eloko yango bakombo nango la peur bobangi. La peur omoni na mokili tozali bato basusu batambolaka na bondimi oyo ya mabe na bondimi ya mabe, donc la croyance positive et la croyance négative. Mutu na mokili soit azali conduit na azana kotambola na croyance positive to croyance négative. To ngai nazali o ngai azali lelo na a cause ya kondima nanga lobi kondima nanga komema ngai sika na zondima yo pe ndenge moko na ngai si mutu no mayo ko aider e ko salisa non seulement balandi ya diamano a TV mais bana ya Congo en général to tuni mutu no mais mutu na moto ako tirer les sons na zoloba donc le longa za awa a cause ya kondima nanga lobi kondima nanga komema ngai sika na kozala tozo kondima oh tozo ndima parce que to yekoli yango to mutu moka ebisi biso yango tozo ndima nazo kanisa lelo ni nazo kanisa parce que o ngana yebi o na tina maele mangane nazo kanisa ndenge moko pe yo ndenge moko pe ngai. Maman Gisèle il y a fondamentalement eloko moko ya munene o eza ennemi ya croyant eza bobangi. La peur lit la bobangi kangisaka moto ne bakangisi moto na commande bakangi penza ko la peur est le seul ennemi ya mondimi. Moni tango yo moto oza na bobangi okoza action te okonima nzambe te na loba déjà national que kobanga esila déjà ko ruiner vie ya bato et bebisa vie ya bato amokili koleka bitumba binson oh esami na mokili réuni kobanga moto alinga sala ko boye pona bobangi asuki ake musikate pona kobanga asuki ake musikate na opeso exemple moko ya kondima croyance négative parce que le côté négatif ozana doute ozana tembi ozana inquiétude et puis ozana bobangi biloko misaki doute inquiétude et puis la peur biloko misaki wana ememaka moto akoma à manifester croyance négative et surtout doute na bobangi na vie ya ba congolais ezali palpable bobangi. Job alobaka boy na otano na boucle à Job chapitre 3 verset 25. Job alobi boy ce que je crains c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Oui. Oyo azali kobanga.
oyo zo bang oyo zo nima yango ndio kozwa oyo par exemple motu yo ozana musano osaka bien mais ba engager motu mususu asika babi lakise musala yo directement na mayere na pana yo moto oyo ako remplacer nga ekomi chaque jour na mona ako remplacer nga et bien nous osala a remplacer ba eza ndima no cross négative parce que tozo eloko na zolo ba eza pana station mboka na biso bato mususu baza wana mboka wana ekobonga te mboka wana en tout cas tout le monde a pu kutu ndenge bonga te wana eza kondima ndeni tango bato bazosa déclaration ndenge wana ba déclaration mabe oui ça veut dire que bazo ndima kutu nzambe te pour nzambe pas changer Congo wana il faut que matanzambe combien d'années non nzambe akoye kobongisa mboka wana soki nzambe ati bato ya solo en place mboka ne ekobonga na Proverbe chapitre 29 le banzambe le dit que la crainte des hommes tend un piège. Voilà. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Chaque fois que Moutazana Bobang a pris dans Moutam, piège, Azali lié. À quoi bouger? Parce que tout le monde est un exemple à Job. Job a Zouaki, oh yemoko Azali Kondima. Alors, tant que yo zo banga ilo connaît salamate et ko salama, vous en a kimiate. Ce qui montre par exemple azo perdre azo banga que ako perdre mobile tout moi sinae. Et zo dominer intelligence na moi je suis utikanga, na moi ka mobile utikanga et comme confession et comme obsession. Et là nous ça. Moi je suis en tout mobile bon, ya aucun na parce que sa croyance porte outil pas mutu. Hein? La peur, bobangi maman Gisèle, bobangi et outaka pa nzambe ou akila li kolonase pe la biloko bisonte. Le vrai Dieu, kobangi et outaka pa na été. Après ça biso bateau esprit à bobangi te. Et comment il y a 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Oui. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 le Bible. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Bobangi. Ce qu'on moni, bobangi est dominé vinayo. Bobangi ne outé pas vrai nzambé. Tout ça na banzambe mi balé na mokili. Nzamba kila likolo na sa biloko biso na nzambo ya se. Nzambo ya solo ye ya alobaka na message n'est toujours na bana bae ko banga te. Ne crains point, n'ayez pas peur. Ma message est constant na bananaï. De l'autre côté, Nzambo Yase, talaka nenge lion asalaka. Lion pabaka sa gangi à rougir, panique et koti. C'est ça, lui, il est l'autre, il est na saka blokwan. Donc, Nzambe a pesi biso esprit ya bubangite. Nako pesa exemple mon quoi il y a doute, il y a tembi. Que ceux qui ont un doute aux autres douter nzambe mokeli aux douter promesse naïe mais yo nous a perdant nzambe ko sakate maman Gisèle balanda diamant noir TV nzambe ko sakate batonde ba ko saka o nzambe a lobby mokeli ali kolona c'est soka lobby batu bandimi ba comment un résultat na 2 rois chapitre 7. Awa na bato ba kozana ndako batanga avant chapitre avant ça okomona nzala ekomaka na mboka na ndenge moko ya somo bato bakokolia bana na bango mwasi moko basi mibale bayokani ko musabi na moninga nae alors tolia mona nayo nzala eleki bon lobi tokolia mona nanga bon après si mona nae babomi bale je landi ya me tout mon peu mona no abomi mona nae tango moni roi ebisi roi roi mais oh les Camboni en boka il faut que homme de Dieu Élisée il faut les lois akufa bon Ake est pas homme de Dieu mais homme de Dieu c'est quoi apprécier le banzambe na 2 rois chapitre 7 verset 1 Élisée alobi na roi yoka liloba ya nzambe
Yahweh. La parole de l'Éternel. Alors, ainsi parle l'Éternel. Abi lobi. Nangongo. Donc, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orgue pour un cycle à la porte de Samarie. Parce que Samarie est assiégée dans les Syriens. Moi, je ne vais pas les nous allons continuer en boca, il y a grave. Tu as exemple autour de Boana. Bon, au point que tu as comme il y a un bango. On te dit, lobby non. Lobby na RTL. Beaucoup de blocs, beaucoup de liens. Il y a lobby n'engona. Mais toute la réaction, il y a officier, oyo, roi, il y a Israël, il a s'appuyer sur le boko naï. Azaki le cas, il causi, il y a roi. Il y a réaction des années. Verset 2. Officier wana. Alobi na homme de Dieu. Ce qui nous a sala ba fenêtre qu'on a dans l'écolo et là qu'on a un dégoût avec ça. Ça veut dire que il y a zo douté na maloba oyo homme de Dieu alobi. Selon les 5 sens nous allons continuer en boka. Bato ba komiko liya bana na bango. Mais nzambe alobi lobi solution ça. Officier wana zo tia doute. Abi Nzambe osaba fene kwa likolo eloko nngo ekosalama okali loba homme de Dieu ko ebisa ye ya zo tia tende doute Elisa lobi nebo okomona na miso na yo kasi okolia yango te bon homme de Dieu lobi yo komona mokolia yango te mais on est salami exactement et salami ba bato amaba ba moye ko mo ba découvrir que ba siré ba kimi ba moni ba ke ba bande ko zablo ba zoria ba ke ba avertir roi roi kini bato population et que sikoyo pona ko zabilo kwa kolia ndenge homme de Dieu lobaki alors nani officier wana yende roi pesa ki autorité à garder we bitango bato ba ke sikoyo na ngulupa poke na zabilo kwa kolia officier wana akpe bato ba marcher sur ye elo ne salami akufi bato ba zabilo kwa kolia mais yé allé quitter à mon à mission mais à l'été à profiter dans notre ponani à titembe ba Congo la mingi bazane ngwana baza magamba Congo iko bonga to komona te bon Congo ko bonga mais bon on profiter dans notre parce que bino bon monique Congo ko bonga te mais c'est ça point de vue na bino et c'est ça point de vue na zam non Obangi maman Jézali di kamunene tala ba apôtre à Jésus-Christ bazaki na ye ba moni ba miracle Jésus-Christ a sala Jésus-Christ a koufi ba kundiye asekui mais ba apôtre bazaki derrière les portes fermées à cause bazaki na bobangi ya ba juif ouais mais là ko ni changeaki bango et là ko changement tant ba zunguya eri moesantu ba bobangi sili mbala moko ba Jesus ko et pas ba tuana pona ko côté à bango. Donc le côté négatif il y a un autre bisayo il y a un animé mingi ba congolais belé côté négatif la peur ils ont empêché bango pour avoir action pour mboka ils ont baza lié ba longa côté wana mal pas normal disais touti kolando na bokebi nyonso oti kopesa biso ba exemple concernant la croyance négative ndenge peuple congolais alandio na bokebi yango biso tolinga kotuna est-ce que okokipe en ce qui concerne pardon bolimbisi en ce qui concerne la croyance positive pardon oti kopesa biso nde négative c'est ça ko bana o etali positive est-ce que okokipe aussi kopesa biso quelques exemples na biso ba congolais otozolanda merci mi maman Joseph pour mutuna moyo izali mutuya ya mutuna côté positif pe ezali ne na wuti ko côté la musa pepe côté o azobanga wana atele vraiment za natina merci mi pour mutuna mona to kenena na mi bango na Matthieu 9 côté positif to appelle la blog misa na mona côté négatif ozana bazana doute ozana inquiétude bazana peur mais côté positif côté positif ozana confiance aux assurance, aux fidélité. Wow. Donc, confiance, assurance, fidélité, côté positif. Matthieu, chapitre 9, verset 20 à 22,
awa mwasi oyo azali kobela azaki na pasi ya perte du sang pendant 12 ans. Le banzambe bi ke a ye amona ba minga ndenge na ndenge. Ici la raté. Ici la kate. Mais ye moko na kati ya kondima na ye. Alors ça la confession que soki ngai na ke na touché kaka bordi ya lamba Jésus-Christ na kozala guéri. Aza komi lobela ye moko. Tanga sali yango elone salami. Guérison. Ici oui oui. Donc azaki na foi na ye mo de akati. Voilà. Mais mboka on eza biso nzamba pesi biso. Biso etoloba ke biso nde tokokonza yango bakonzo yango te. Il faut ana mayele na biso na mitema biso to refuser catégoriquement que mabela bakonzo yango te. Biso to tokoboya. Ban pression bazo ça sur le peuple congolais pour ba céder mentalement. Il faut refuser. Na Matthieu 8. Tu commences sur soldat, un commandant, il y a 100 personnes. Il y a dans verset 10. Aya lobina Jésus-Christ que Moussa na azali alai nandako, azali paralysé. Azobela. Jésus-Christ a lobi ki na kokene na kobi ki sae. Mais centenaire na lobina ni. Abinga azali dignité ko ya nandako na ngai, mais loba seulement un seul mot. Moussa le nanga kobika. Kondima ya centenaire zakini. Commandant en 100 personnes. Croyant c'est déjà que Jésus-Christ a un seul mot. C'était ce qu'il voulait. Mais ce qu'autant dit dans verset 13. Mais c'est exactement ce qui est arrivé. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta croyance. À l'heure même, Moussa le Wanazaki guéri. Mais dans appelle sa définition, il y a croyance positive. Dans l'ingi que Balandia Diamanoa, Bana RDC, Ban noté yango. Omoni croyant nenge croyant toba croyant oya moto atatola na mokona e mokonzi Yesu andima na kati ya motema na ye que nzambe asekusa Yesu Christ na baba moto mona azali na Kristo na kati na ye azana nzambe Dieu en Christ en lui tango bazolo ba que Kristo na kati na yo ezate que ça na moi etini moko bo non c'est l'homme intérieur ko banda na suki na yo ti na nzongolongo. Ça veut dire que derrière Misunayo, Misu à Christ. Derrière Zolonayo, Zola Christ. Derrière Monokono, Monoka Christ. Derrière Matoi Mayo, Matoi à Christ. Yoko, Okoko Yoka, Matoi à Christ. Quelque part, Yoki Makambo. Batouazan Zinga, Motomata Yokiam. Kayomando Yokiam. Au commis quelque part, na Zola Christ. Yoki Solomon, pas un sonnet de Moton. Noka et Bembe. Au tout bateau. Bozoka Solo Yote. Non, toujours à l'absolu comme côté. Kayomando Yoki. Ok, on a Zola Christ. Alors, Batouana, croyant et Sengeli va garder une définition en plus avant le rôle. La croyance positive est de constamment savoir que la puissance de Dieu, le Créateur, et la présence de Dieu, le Créateur, sont en vous et avec vous dans toutes les situations. Je reprends. La croyance est positive est de constamment savoir que la puissance de Dieu le Créateur et la présence de Dieu le Créateur sont avec vous et avec vous dans toutes les situations. Yo motozana Christo katonde yonde tango nyonso yo zoyeba que nguya ya nzambe mokeli présence na ye ezana kati na yo ezana yo na ba situation nyonso la vie aux traverser batomi babosa na kango ba organisation bazaka ba situation difficile nzamba za quelque part non nzamba za Dieu est en Christ en vous yango soki moto tango zo tambola contrairement à la volonté de Dieu yo zo ko ki nzambe esprit nzambe passi parce que Dieu est en Christ en vous. Na comme exemple moko na partager dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17 awa ezali ba landi ya diamano TV bakotanga na ndako ezali ba Philistin ezali ba bundana na bana Israël. Roi Saül ezali na bokonzi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Goliath azalaki géant. Et pas ma Philistin, Azo Bima. Tongo pourquoi? Azo lancé défi.
na bana Israël. Alobi na bango alobi que pourquoi bozo bima contre biso na bitumba na verset 8. Bozo ranger contre biso pana nini na bitumba. Est-ce que ngana za philistin te? Mais bino boza ba esclave, ba umbu. Ya Saül. Bo pona mutu moko akitawa contre ngai. Soki ngai na bomi bino bokozala bokosala la biso. Boza assujetti na biso. Mais soki ngai na mais soki ya bomi ngai alors l'inverse ko salam. Biso to koza assujetti na bino. Alors le manza dit que dans verset 10 Philistin alobi azo jeté donc défi na bana Israël. Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Pesanga mutu et to bunda ensemble. Balobi na verset 11 Saül na ban Israël mobima bayoki maloba Philistin et salami. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Moni bobang. Mutu moko abini alobi armée d'Israël ko banda roi bango banso panique ko zubang. Mais le bazin veut dire que Yazaki ko bimira bango azobima wana pendant 40 jours. Mais Isaïe a yebisi na monane David Zoa biloko kende otala bande kono bazana Saül kuna bazana bitumba. En réalité bazana na bitumba te bazana obanga na bango. Boyi pa zu biloko akei. Abi okeno mona bango nouvelle po oyebisangai. Mais akomi kuna bango bazana bitumba te na verset 20. Tanga komi moni bande kona ye atuni nouvelle amoni armée arrangée na bitumba. Tango ya komi wana Philistin wana Goliath abimi a lancé même défi na bana Israël. Mais okomona wa David tango ya yoki alinga intervenir a dotuna Zabula utiliser ndeko na ya liboso elia alobi na ebime yo we kusani na na ibi orgueil na yo yawa oyi okita pota ndi bitumba non David akende kuna pana bitumba te David tatana tina kindi atalas azoba nouvelle na bango David atuni ba ebisie situation mais David a cause action pour à intervenir à l'obiboy David a obi na batwana o bazali pebe na bime et donc ni ba sana moto obuma Philistin allo au problème na quoi Israël moto azali na Philistin aza incirconcis o aza ko insulter nzambe armée ya nzambe ya bomoy omoni Saül na bana Israël bazali ko comparer Goliath na bango moko bazali panique David malgré ndeko na ye a salika convaincre ya boya a kelete mais a qui décourager te David a comparé situation wana na nzambe mokeli pona David a insulté armée ya nzambe ya bomoy biso pe na situation yango na zo senga na bana Congo bana RDC situation mboka na biso yango na bito zonga pa nzambe ya solo to comparer situation zo na biso e pa na biso na ye mokeli o apesi biso mabele wana ezali individu na pesi biso te ezali ye to zonga pa na ye mais tango David a lobi makamwana ba ki ko yebisa roi Saül tango yebisa roi Saül a bengisi ye pour solo na ye mais David a eu équipement donc roi a PC équipement d'abord roi lobi na ye mais yo za mwana muke yo ko bunda moto te yaza banda ko bunda bomwana omoni le diable a voulu utiliser un grand frère Naya découragé sikoyo a comme pas roi même chose David non David yo ko bunda na ite wana banda bomwana yo ko kaite David abi ngana ko kero bunda na ye. Pourquoi David a se rappelé tant azo kenge bibola ya papa na ye ce qui lion aye ko zoa nyam to ours ya ko landa lion abotoli nyama wana ce qui a dressé contre ye pa kangi abomi abi même façon bobangi zate même façon na saki ndenge wana kuna na terrasse bang na pena ko na boma Philistin wa bon
roi a payé équipement mais qui Simbi était bon. Allez. David a accueilli, dans verset 43. Et le bandit a dit, Philistin a dit à David, est-ce qu'il y a un zalimbois? Pose où il n'y a pas de nzete. A maudit rien, pe a lobby, yaka pas nanga, yaka. Lelo na kopé sa mosuno na bandeke, ya likolo, pe banyama, ya zamba. Maintenant, tu as la réponse. Il y a David et un Philistin. Est-ce que David a na boubang? A na boubang ité? Réponse à David est dans le verset 45. Alors David a lobby na Philistin. Aux autres tambola contre na épée, na lance, na javelot. Ngai, na autres tambola contre yo, na combo ya Yahweh, l'éternel des armées. Na nzambe ya Israël, nzambe ya armée ya Israël, oh yo, au fingi. Tango bateau yo bazo occupé Congo bazo sala. Nana pesi biso bomengo na Congo wana. Ba kita to zanango. Ezali nzambe. Bango bazo il faut to comparer situation to zanango na nzambe mokeli. Même chez David a sala awa. David a lobi dans verset 46. Lelo Yahweh a ko livré bino na maboko na biso. A ko livré na maboko na pardon, ngana ko bomayo, na ko kata mutu na yo. Et puis edembe ba Philistin. Et puis ça on a bandeke, pena banyama, dans ma Bible. Et mokili mobile bakoyeba que Israël dans nzambe. Et bato bans oy bakoyeba ete Yahweh yé abiki sakate na épée ton ambeli. Non, Dieu ne c'est pas par l'épée que l'Éternel délivre les gens. À continuer à dire car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. David a confessé l'Ilobanzambi. La croyance positive, et c'est de constamment savoir que la puissance de Dieu le Créateur, la présence de Dieu le Créateur sont avec vous, sont en vous et avec vous dans toutes les situations. David a se rappeler dans le moment donc a confessé en haut et pas à Philistin. Mais à Robinaï, que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Verset 48, aussitôt que Philistin a banni au tambola contre David, David a pakatimbangu, a kéé na champ de bataille. Mais là, on est à Salaki, quand a Zuli banga, na lance ne a boaki, Philistin a koufaki, a kwe na se, tant a kwe, David a kumbi a kimimbangu, a botoli épée. Il y a Goliath, il y a un kati na mutunae. Et mais avec courage, avec conviction, na lance, David a bomi Goliath sans avoir l'épée à la main. Donc, biso essaye de tirer profit na application et principe wana bana RDC. Ba biloko ba principe David Asali pour la croyance positive pour que biso to ko kapé ko s'approprier ma belé na biso moi le pas na maman Gisèle. Waouh, oui, que pesi biso ya motu, pesi biso beloko tu ko biso sur la croyance négative et puis croyance positive. Potolandi yango na boke binyon surtout quand eto banakata Diamant Noir TV na balandi nyonso bazolanda biso biso pona croyance négative, tozana doute, peur et puis ezali inquiétude nde tozanango, inquiétude nde tozanango na croyance négative. Peuple congolais nous solandi po bato bazana mwa ko banga balamuka. Côté ya positif, oyebisi biso tozana nini? Tozana fidélité, tozana patience et puis tozali na espoir. Oui, fidélité, voilà. Assurance. Voilà. Yango ba congolais bayoki yango na boke. Bikasi biso to retourna est-ce que okoki lisusu ko rappeler biso na côté ya croyance positive définition nango pena ba congolais oyo bazolanda biso ba comprendre malam. Merci beaucoup. Eza mutu ya ba garder en mémoire. Donc c'est quoi la croyance positive? C'est ezali koyeba na tango nyonso. Koyeba ete nguya ya nzambe wa kila likolo na se. Présence ya nzambe wa kila likolo na se eza na kati na yo, pe eza na yo. Na ba situation nyonso ya vie aux anang. Donc la croyance positive est de constamment savoir que la puissance de Dieu le Créateur et la présence de Dieu le Créateur sont en vous et avec vous dans toutes les situations. Donc tout le monde qui na David à Saliango
Ceux qui te gardent en intelligence, à tout moment, na yon se toko sala, et tumba tozoko sala, toko longa. Toko longa. Ah, merci na yon ba réponse en tout cas tant toza kotuna. Tozali na ba question ba ndeko azo komelanga a ebele mena kozwa ba question nyonso tuté, tozwa quelques questions pour na ba ndeko. Po balandaka biso ton bazolanda biso mingi bazana bezo batuna yo pe moi mituna muke biso to tuna moko akomi Mama Diamant Noir. Est-ce que tuna Major Ngwanda pourquoi pas bango baike ba mapinga ya phase basangana pona ko bengana o ezali monguna motuna eza kitoko bon kosangana tango to paranganaka oui de la Koti basusu babima basu batikala na mboka biso bao soli to bimaki eza pona lisalisi ya nzambe mokili d'accord bao batikala kuna bao batanga na ba école minene mingi bakufa ba misusu baza wana baza pe misala eza question ya volonté ndeko azo tuna mutuna azolanda biso to bato banso bazaki formé na armée zaïroise baza disposé eza mboka na bango toza na mboka kaka moko baza prêt à servir mais biso po tosangana d'abord etango topalangana ki toyebisika moto songo paka azali te eza difficile lelo nde tozozonga na bacontact parfois l'équipe songo paka azali na mboka bo te bosololi nde bato zongi na bacontact mais au début là non c'était pas possible mais lelo soki bato bazokonza bazana bana mboka oyo bazana volonté ke mboka ebonga basengi penza na bazana besoin ya bato bakopesa makanisi po kosukusa mboka non makanisi mazali bako toko contribuer mais en tant wana ezaki disponible te siko peut-être malabe pana vraiment merci na yo ba congolais bazali kolanda yo mais ba question muso ezali mingi pona reine donc tokozonga susu tozonga su wana te merci na bandeko oyo bazolanda biso tokotanga ba question mais major soko silisi za pena na mwata ya kotanga pona moi bandeko bele bakomi mais ba question muso ezali mingi pona oyo ezali likambo tango tolobaki makambo ya koumela ya reine na 70 ans salaki na ya mobutu donc yo moko otanga tango musumba ya sima okoki kopesa bandeko po tozwa ba question nyonso te mais oyo tozwi wana lelo mpona lelo tozwa kaka wana ndeko alobi mama motuna na ngai Major Ngwanda oyo azali na fonction est-ce que soldat ya solo bon ba question totiki yango question ezali mpona ba mapinga toujours donc ezaka réponse ozopesa ya ba soldat ezolanda biso mwa ebele donc bandeko oyo bozolanda biso bokomela major na suka kotanga ngo nyonso bongo azonga susu na émission to esilaka te akoya korépondre bino na baquestion oyo ezali bato misusu bakota losambo to bamisusu bakende na makofi basoldat na minduki na front donc ndeko alobi bato mosusu bakota na losambo ndenge ba toujours baaction bamisusu bakota na losambo et puis bamisusu bakende kobunda na makofi na front donc wana na ebité za question te mais oui mais maman exemple ya nakati no banzambe bana Israël po batonga mur mais ba reconstruire mur mais bazalaki na bazosala musala mais baza pe na ebunde na bana maboko voilà donc avec ko défendre mboka mais na pesa bana ya Diamant Noir balanga Diamant Noir TV exemple nyoka soka koti na ndako mais mutu nyonso na kati ya ndako okoluka nyonso eloko oza nango ezala nzete ezala liboka ezala marto nyonso omoni koko ozala nango soit nyoka ebima soit nyoka ekufa c'est ça eza nyonso eza wana maloba pana mama Gisele Jean Banda tolandi na bokebi nyonso mpona mokona lelo kasi soki okotikela bakongole bazolanda yo ya motuya depuis tobandaki na likambo ya mobutu tango totunaki yo mama Bobila da maloba na ye oyo lelo aza kosenga ya mpona mobutu oyo atika biso azalaki maréchal nyonso tu wana bakongole bazolando okoki kopesa bango nini oyo bayoki yo na pokona lelo
Merci, maman, je disais pour mon nom, oui. Maréchal Sengala de la réhabilité. Azala enterré na ba honneur, azo mérité en haut. Mbo Cannabiso, tous à la unis, comme un seul homme, pour tout bâtir Mbo Cannabiso. Na nyon so oyo, et Sengeli ba na RDC, na zo senga na bango. Bo zilate ba élection, pour bo voter. Bo voter siko, pendant que bo zona nangai, bo voter na bino nzambe déjà. Mbo akira di corona, wapi, anaba yeri. Omoni, moi si na mobali, so balingi, bazo mwana moi si to mwana mobali. Exactement que mobali azela, moi si akomi na zemi abi nzambe, pesa ka mwana mobali. Te. Et ça il y a moi mobali na moi si ba solo la ba bandima, ba bana ko sambela. Avant, ndeso bazui action, nzamba ko pesa bango. Mwana moi si to mwana mobali bazo senga. Ndenge moko na mboka na biso. To senga na délivrance. Ngonga ngo yango. Na kati ya maele mabiso tondima déjà que nzambe a rien sur biso nzambe mokeli pas rien sur mboka na biso parce que soko on nommé président ya mboka président wana akopona batone atia en place mais soki biso congolais moko na kati ya motema moyen en privé a lobby na nzambe mokeli biso situation mboka na biso yali grave yo za solution rien sur ngai rien sur mboka na ngai tango ya ko mona ke ba congolais ebele à travers le monde ba voter yé ya yebi christianisme até yemo ka yebi yé akopona bato o ba kamba mboka na biso pour que ennemi azala confondu maloba pa na mama Gisèle ba congolais balandi biso na bokebi nyonso tomoni bauti koboya penza o ezali Vital Kamerhe sa meeting na epo bandi ko sa mo ba tourner na ena ba côté ya toujours na est ya mboka na biso mais abosanaki que côté kuna tozali na état de siège o esila teti lelo ti tozolo ba bo état de siège ezo continuer mais ya ki epo sa banda déjà mais babo elie major ngwanda tango yozo tala makamba politique ya mboka na biso kaka wana ezali motuna mwa moke me fa to leka yango te parce que ça na actualité lelo que Vital Kamerhe azali proche à Félix Tshisekedi mais pas ki babo elie côté kuna que pas de meeting tozana état de siège ezo continuer tu lelo roloba nini tango zota la politique nezoke mama Gisèle na wote ko lobana show na yo que congolais oh il y a 10 ans c'est congolais lelo c'est surtout congolais à 10 ans passé ah il y a congolais là ça averti a sengeri ndena outil a sengeri ndena ba information a sengeri na direction problème na biso tozangi leader ou ko même peuple na action et là ko tozanga yangwana omoni mboka na biso zabot na peso image o permettre ngai oh tozo yoka yo posa kutoka te mission te tozo yoka moto alinga lamba asenge na koni azui koni ati koni biloko eza prêt azui pétrole asopi mais azangi allumette Congo eza na situation Congo toza na esika wana leader o penza ko mobiliser o alobi aloko bato bayoki balandi yende tosenge na ye tosenge na sikoyo alors nalobaka pe na yo na show na yo na bike ba congolais bakoko mona baposa na yete bayibi kazwa kambongo ebele atango wapi azongisa na hote partout akokende ekokolo na nzoto baotikete ezolanda ye baotikete barezo bazo bakuna bon na état de siège bato basaka ba meeting kuna basaka na bango ba utiliser peut-être état de siège na pour ba couvrir mais bato basaka ba meeting kuna bato basaka ba meeting kuna ça veut dire que peuple a sa fungoli misu ça va fungoli misu c'est pas ONU bon pas un individu tant ONU na organisation munene wana ya nyamu wana yo sama na Congo mais bato ba fungoli ngo misu bon yo individu que noko sabango mais ba identifier ba ebiye ye nga moni fa changer makambo susu po ya kasi te ba konga ba bossa ne makombo kote na mwana 2 ans kutu mwana mukia yebi azoyemba benzemba bazoyemba oui c'est ça ba bossa ne donc pona osukola kombo ekomi mwa pasi o ana asan ya wana bi asan aluka lo mususa sara mais ça va zo en public bato bazo tinda ye bazo noyer ye na bito ça bazo yeba Vital Kamerhe bato bazo utiliser ye
bazo commissaire impopulaire. Yeso gazaki motu penza aza fin. Il faut à se rétracter. Nakata poser le kola koba avant. Mais le fait qu'elle a toujours exposé, bazo linga si là complètement. L'hôpital a besoin de mon dimanche à Zati. Bon, on a évité ça bien. Merci Major Mbanda, merci na bandeko surtout au balandi so bali bazoyo tout na rango chaque fois na émission pour na ba congolais au bayoki yo na moni bango batie ba j'aime belé Mama Christine Ngwanda au bozolanda biso botia ba j'aime belé au continue émission j'aime kaka Wambalelo otie j'aime na yo na kati émission Blaise Gwazabe pour partager vidéo wana bozali ba équipe ya Diamant Noir aussi au bozolanda biso nyonso bino nyonso bona kati awa j'aime na yo ka na kati émission parce que moi to tanga biso nyonso to ezalité to linga bino mingi ebele Major Ngwanda maloba epai na yo oza na biso elongo tozo yo kayo pona bandeko balingi kozwa yo toujours na chaîne na. Merci mingi Maman Gisèle nazana na chaîne mi balé na YouTube ya libosseuse ali que dit la parole de Dieu, que dit la parole de Dieu. On a bao balinga ka matea makamumi na bona na français zawana. Et Monsieur Césari, puissance pour la vie de notre nation, puissance pour la vie de notre nation, en sigle PPVN, balingi lingala, bako kende kuna, ba matea pesa kuna na lingala, bako tike langa pe message kuna. Malbe pa na Maman Gisèle. Merci na balandinyo surtout to kuta na bino na mbala esima to ba toujours merci pour la fidélité. Railis to like vidéo penza ibisa bandeko bino no surtout bokoti vidéo toujours ko aimer pour na ko protéger vidéo na kati ya YouTube parce que maloba oyo Major Ngwanda pesi biso émission ndeko koti na retard na moyi bino de bozo kote belé kasi bo bandela kaka émission ne bandeli boko yoka nyonso to apesi biso ya motuya penza pona toujours libération ya mboka na biso po mboka ye avancer ezo senga mayele bimaka to kuta na bino na mbala ya sima. Merci, à très bientôt, bye. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.